Mbote bonjour na bino bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to na chaîne Libération Océan du Congo epai oto akabongo ba Kongomani epai oto panzaka to sasaka to belaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloka ye ko Congo epai oyo to analysaka ensemble epai oto mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to salaka bongo éveil patriotique epai oto longolaka peuple congolais la bolema epai oto chaka litono na nzete poete to benga yango malamu epai oto salaka bongo mosala ya Jean-Baptiste epai oyo to akabongo basinzili komobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe epai oyo to mokundolaka maloba yankoko na biso l'élaborer aloba la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse epai oyo telema ferme fidèle kola bakoki apola kozalaka liseko ya République démocratique du Congo na yango bandeko balandi mbote penza ekomela bino banso pe tika ete kimia nzambe tata ingela bongo o mabota mabino lelo tokozwa bongo koko jina na nzela ya singa na tina ete tomeka kobeta na eli solo ya maima kolekaka na République démocratique du Congo azali moko ya mobundeli azali bongo diaspora na yende tokoluka na nzela ya singa la tina ete tosola na ye maima soma o makoleka la République démocratique du Congo pe awa vraiment bino nyonso boyebi ete ezalaka bongo sensibilisation tango tolobi ezui ezalaka molangi ya pembe ezalaka penza la kobomba te kasi yambo penza to luka ye na nzela ya singa esengeli bongo la pesa balandi minene ya ezui mbote komela bongo ekipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nyanga na kudialo langa na États-Unis d'Amérique mana nanga que Dieu vous bénisse merci encore une fois l'équipe pour la télé na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mirai Mave pour la unité hein mon mère de Brino, na Autriche et Lick Makanaki, prisonnier des Jésuites, toujours en Autriche. Merci na Big Daniel Ngenda, na Monsina na Banana London, pourquoi pas Charlie Chobo, Maman Jovi, et puis Maman na Jolie na Suisse, Maman na Jolie na Suisse, avec Chabile Longnanga, mais Kabouya Boy, na Baïpa, Lelo Bomonyo Longnanga, pour Mutuboka Komelinga, Monsieur Koufa Boy, mais Kabouya Boy. Maman na Jolie la Suisse, que Dieu vous bénisse, Maman Laurette. Maman Laurette, il y a pasteur qui t'était na France, Papa Michael, Maman Célestine na France. Vraiment, Maman Nangaï, Dolo, Maman Dolo, que Dieu vous bénisse. Maman Samuel, Maman Pierrette. Vraiment, Maman missionnaire, on a plus cette rondée. Bandi Kobalandi, Nazali Kozong, c'est la bino vidéo, ya di progrès. Pourquoi tu as sa vidéo, ya di progrès, Pambate, Maeo, Mazali Kosala, Manaebi, Sibino, Ezali Bongo Malamute, di progrès, Ezala ba soldat, Ezala ba policier, Bazako Banga Bango. Pourquoi Batumoko Boye, Baniba Koma, ko terroriser Mboka Mobimba? Pona nini Kabouya l'homme puissant donc c'est la vidéo abadi pro nde bozo mona boye toza na Gramalik oeza parcelle familiale ya biso moko lopango na biso ya famille bato ya force du progrès appuyé par le secrétaire général Augustin Kabouya baya babengana biso na lopango babimisa ba locataire nyonso ba récupérer lopango oyo bakomisa yango quartier général ya IDPS appuyé par le secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya bazwa lopango na biso en otage akomisa yango nganda ya komela bangi nganda ya komela gene akomisa yango place ya kosala ba désordre tozwi dossier tomemi yango na justice pour que justice ameka ko récupérer biso lopango na biso. La justice a tranché les dossiers, a perçu biso raison, a perçu biso que to récupérer le pan on a biso. La police bozomo na libanda wana na madame oyo bomuni na libanda wana azali ba policier ba pesa ki biso na autorisation ya général yemo katindi ba policier ba ko de guerre pire équipe oyo ya ba koluna oyo ya force du progrès oyo ba récupérer le pan on a biso. Il va commis sur place sur l'appel ya secrétaire général ya IDPS Mr Augustin Kabouya. Bato ya force du progrès va beaucoup libérer le pango. Même la police est incapable, impuissante de résoudre ces problèmes. Tout ça sur la place à Kokendete, tout est sur place à Kokendete. Papa comme malade agonie nandako, état de santé naïe critique. Biso moko famille, tout est sur place à Kokendete pour résoudre des problèmes oyo. Ba kuluna ya IDPS.
appuyé par le secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya, baya bazwa lupango na biso ya famille bakomisa ngo quartier général. La justice congolaise incapable, impuissante ya ko permettre biso tozonga na ba droit ya biso moko. Yango toye kosenga na chef de l'État yo zali mokonzi ya mboka papa yo lobaki na mboka oyo oye kotia état de droit tala biso famille tokomi kolela droit na biso ya lopango na biso moyen tovanda wana ezali te moyen tokota ezali te likolo ya bato ya force du progrès tosengi na yo kaka chef de l'État état de droit oyo IDPS bolobaki yango wapi sunga biso papa tozonga na la droit na biso to récupérer ndako lopango na biso toza kotalela kaka yo toza na place mosa kokende te toza na solution mosusu te tosengi na yo papa sunga biso to récupérer ndako na biso po oyo Augustin Kabuya na bakuluna oyo ya force du progrès bakomi kosala bana oyo bozomona wana bazali bongo bakuluna boyoki bino moko bato nde baolela lopango na bango babengi la police ekoki kosala donc justice ezokoka badi progrès te justice ya Congo ezokoka badi progrès te badi progrès na ngaliema baterrorisaka bato nyonso badi progrès ozomona wana seso de kuluna soki bakaneli oyo bakoti na ndako no bakoboma tata bana baviole babimi bake baza koyiba biloko ya bato soki boke na ngaliema bokobika te siège wala basala wala quartier général wana Kabuya yebi yango Félix ayebi yango justice ezokoka te kotelemisa bana wana pe longola bango parce que bazali ba milice ya UDPS siko boyebisa ngai gouvernement nini bato bakotambola nango lolenge boye bandeko ezali kondongwa na maponami nini ezali kondongwa mwana mboka Vital Kamerhe Mboso bachi kuna kureza mbutu Mboso ndenge azali wana atelemi alobi Vital Kamerhe akoleka te o basalaki wana mais po balongela bureau définitif ebima ya lobi mutu lokola Vital Kamerhe ekosimba te bandeko nanga nini ekozala na mikolo mizali koya est-ce que vraiment Félix azali na kati ya bokonzi est-ce que Félix bokonzi esili ya sa cédé est-ce que Félix tant on a autre po botala raliso est-ce que Félix makambo oyo azali kosala ezali penza kazali mokonzi na yango nde tozosola Kabuya na régie bomekana kokotelanga ndeko China o azali bongo mobundeli bango babenga bango bankoko azali bongo mobundeli azali bongo combattant o bilono so boyebi kila meje ndeta lotaki tumbankane ko to bokela lokoni fam pekato mbote koko China mbote na yo mbote lisusu na yo mingi mama Osiadi Congo matondo kasi ya mboto zo pe na nzela ya singa batela biso na video moko ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bandeko na sa déjà invité la ngai mais la tchaki vidéo na pona nini po bolanda maloba nini e banda ekoloba la banzi na suka kilango na mikolo eleki le biseki bilo toyo ka maloba wana malobe bandi koleka la kati bazolo ba ete mbongo ya leta bakangela kango mutu te wana bazobisa fachi ba misusu balobi fachi kangaye Kabila aboma mboka misusu balobi Kabila boma mboka na nini po enda Kabila bino mokonzi donc des sortes ya population to ya peuple oyo ezalaki kati la oyo esika wana ba oyo ba kokotela Kabila ba oyo ba kokotela Félix alors botala lolenge balande congolais azali kotambola lelo la République démocratique du Congo donc dès quand ezali bana ya mboka moko mais bazali na bakami balé mukolo nini to ko libérer mboka ndetala tina nazozo sikoyo invité na ngai mbote lisusu koko Jina matondo mingi mama Osiadi Congo en tout cas na sepela makasi ya bino ba mama bozotelema pona ko bundela mboka parce que mboka ezaka mboka se moko mais na bobiso liboso ya koloba makambo nyonso tokumisa kobe nzambe pe na bakoko nyonso batambolaki na bosolo pote o nyonso tokoloba epesa bana Kongo bwanya pe mayele bafongola misu bayeba kobatela ekolo na bango matondo mingi ingeta matondo ingeta koko Jina tozuyo penza katikati na we esika na misula biso ezui pamba te ozali bongo vraiment mobundeli
babundeli oyo bozali ya lelo te oyo bobundeli penza komba ya République démocratique du Congo uta kalakala kasi na lolenge oyo makambo ezali kotambola mekana na koyebisa biso koko jena komba na bino penza est-ce que bozali nango na esengo ke bolongi to pe bozomona ete bozali kokende to pe bozomona makambo mosusu ezali na kati na lolenge oyo pena bobundaki etumba tikino lelo na lolenge po ozomona makambo ndenge ezotambola pesa biso nano baimpression na yo to sentiment na yo na komba yango ozomona bolongi to ozomona komba na bino yango ezali lolenge li matondo mingi mama na komba oyo biso tobundaki elonge ezali parce que elonge ezali mpona nini lelo soki ndeko Félix akoma président eza mpona par rapport ya bitumba biso tobundaki yango nde epesaki mbuma wana mpona lelo Kabila oyo azalaki Rwandais alongwa tozwa ndeko na biso Félix totya ye na esika wana en tout cas elonge ezalaki na esika wana me na lelo ndenge ezokende lisusu bien te parce que ndeko na biso en tout cas makambo azosala eza penza oyo biso tokanisaki teke ifale salama na par rapport ya vision pe bitumba oyo biso tobundaki matondo mingi mama matondo koko jina bandeko bokolanda ke koko jina lobi etimbala bino elongaki po mwana mboka nde akotaki est-ce que la bokoti ya mwana mboka akotaki azwaki penza mapondami lolenge longo banaki to pe mwana mboka abomaki kaka lisusu oyo aye mwana mboka po ete toyebi mapondami wana moto alongaki ezalaki bongo mwana mboka Martin Fayulu Madidi sikoyo ye ake koswala baétranger yango nde ozobenga yango elonga po ya solaki la baétranger po azo ebonga to pe longa yango ezali na lolenge mosusu meka kolimbolela bato bazolanda biso penza na molongo mobimba te matondo mama motuna na eza malamu mingi omoni na tango ya mbutu ekipaka te libange ezwa nani tango yakendaki anégocie l'essentiel toyebi ke bana mboka bazalaki wana oyo ya biso problème ezalaki moto tobengaki nano Rwandais alongwa nano na esika wana par rapport na ndenge nyonso ezoelamaki wana tokoki kozonga lisusu nsima te ndeko Fayulu aza ndeko na biso toza bana tata moko mama moko ndenge ndeko Félix azali donc toki kotala te lelo Félix asimba yango ou bien Fayulu asimba yango mais il faut totambola na mibeko bolingo pe misala yango nde mutu ekopesa biso différence mpona lobi totalaka te ndeko place oyo toyokanaki boye te il faut tosala boye soki pa yoki te yo pe manano wana na kati ya libota ndenge etambolaka ndenge eza wana même Fati asimbi yango aza mwana na biso aza ndeko na biso aza yaya na biso eza problème moko te malgré tout oyebi oui na sincérité ndenge otuni par rapport ya baresultat ezalaki Fayulu mutu azalaki populaire plus que Fati mais toza na kati ya libota wana tokoki kozonga lisusu na page wana te matondo mingi matondo mwana mboka olobi be toza na kati ya libota ndenge kaka bilo bolobaka lokota ya français le linge sale se lave en famille bilamba ya mbindo esokolaka bobele na kati ya libota matondo kasi lelo bolobaki bobengala barwandais est-ce que barwandais bakei to pe bango sikoyo bato bazongi lisusu na makasi koleka mpona kokotisa biso na bowumbu lisusu ya koleka botalaki mpenza kalkili yango malamu te bino bomonaki kaka Rwandais Kabila botalaki te mingoloto ya mikanda oyo esinyamaki ke barwandais nyonso bakendaki te barwandais tozoloba barwandais moto akobengana barwandais ezali Félix te totika kotela ye mokumba wana rwandais moto akobibisa rwandais eza biso nde peuple population biso nde tovandaka na bakartier na bango mama nalobi na etumba la bino ta mosola ndenge mpenza malamu te na motuna na nganga nalobi nde na etumba la bino oyo bobundaki mpo lobi bolongaki kobengana barwandais po ete mwana mboka azwa esika yango nga nalobi rwandais yango oyo bino bobenganaki ezalaki kaka Kabila botalaki penza teleteni ya mboka ke barwandais misusu bazalaki lokola Kagame oyo basi bakotaki me bino bomonaki kaka Kabila kasi lelo barwandais yango bazongi su makasi te ekoleka ndenge bobenganaki bango matondo mingi mama nanga motunano eza makasi mingi meza makasi te barwandais biso tobenganaki bango me ndeko na biso
par rapport ya baaccord yango nde barwandais batikalaki na biso nde bazokokontinue na biso lelo. Admettons exemple ya Vital Kamerhe, biso nyonso toyebi ke Vital Kamerhe n'est pas congolais, c'est un Burundais. Aluka nationalité na ye, nationalité bafokisaka yango te, ezo ndenga na vanda na Angleterre. Soka azalaki mopaya me balingaki bakanga ye na opération 100 jours me babimisaki ye na mwana mboka Félix Antoine banégociation wana nyonso eza banégociation. Vital Kamerhe n'est pas congolais, identité eza wana oye moko azokojustifie aza congolais te. Makambo tozobunda ndeko na ngai ya mwasi biso tozobe na mboka moko, bango baza na bamboka kilikili quand même batikela biso ata souffle ya identification na biso tolongwa na bambriema eloko yango wana nde nazosenga na ye président atala nanu lobi wiki bokonzi esilaka lelo kozala président, lelo kozala ministre, lelo kozala bo. Mais lobi na yo kotika ndenge nini? Parce que bana no bazaba président te bazaba ministre te. Parce que génération na nyonso to yoko isa singa wana pe tozoko kata yango. Hein? Kamerhe c'est un Burundais. Azana identité congolaise ni, na kila congolais ni. Bato batili biso ba désordre, ce sont les Kamerhe maman. Matondo mingi maman. Matondo mwana mboka wana bozolanda koko Gina azali bongo ko répondre la micro ya Océan du Congo na émission Ezui na chaîne ya Libération. Mwana mboka yopo kotaki na kati na kosala opération Zéro Rwandais. Toyambaki yango penza pe longola biso na chaîne ya Libération tozali pe komo tombola yango po ete tolingi opération Zéro Rwandais. Kasi na likanisi wana opération Zéro Rwandais. Yo zwaki yango lolenge nini? Pe ozo yamba yango ozo kana esalama lolenge nini malobo ya mboka yo Matundo mingi mamosia opération Zéro Rwandais ezali responsabilité ya congolais nyonso oto bengi ya loi ya Tchani des pères et de mères. Il faut tote mabiso nyonso to luka bango na bandaku metoko luka bango tsanga te. Toko s'organiser yango ndenge nini to kanga batu wana pe to bimisa bango. Mama, opération Zéro Rwandais, ena nukanda ya opération Zéro Rwandais so bandanano na ba militaire. Imagine-toi un militaire oyazo ko gagner $80 na mois. Lelo mwasi na eta msho azana demande au sala opération ou bien ya myome ou bien ya appendicite. L'hôpital bazo senge $500 ou bien $400. Moi si na robika ndenge nini quand même place wana même l'autorité ya mboka tozala na humanisme kati na biso toza me fiske na minimum ya bolingo. Un soldat ya kati ya mboka oyo azoko kengela tongo midi pokwa oyo azokende kobundela yo pona ekolo evanda yo ozofute $80. Sentinelle na yo aleki ye meme na salaire, jardinier na yo aleki ye na salaire. Est-ce que ça normal? Mboka nini etambolaka bongo tellement ke bajwa bango batia bango neti bato yo bapesa bango solde baza na droit ya koloba te nani akobundela basolda wana hein? Mais opération Zéro Rwandais eza responsabilité ya peuple congolais nyonso biso nyonso il faut totelema opération Zéro Rwandais na kati ya mboka na biso. Matondo mama Matondo mwana mboka wala bolandi opération Zéro Rwandais ezali bongo responsabilité ya bana mboka banso bayi congolais ba o balingi lipanda bino banso esengeli bo teleme po ete bosala opération Zéro Rwandais. Mwana mboka mutuna nange ezali boye bino bozali pe kobunde tumba ya solo me bozali na mikili ya bapaya awa pe la Kinshasa ezali pe la bato oyo bazali bongo kobunde tumba na bakongo mani banso pe bazali ba bipai na bipai kasi nini penza bino ba diaspora ya biso bokanisaka po ete etumba yango esila po bosunga bandeko na bino ba o bazali na ba province pe na Kinshasa awa po ete basala mosala malamu likanisi la bino ezalaka lolenge nini pe pona nini bosalaka yango te likanisi na biso neti soki nalobi likanisi na biso eza penza mabe mingi me neti makanisi na ngai koko Gina eloko ya liboso
ezosenga biso tozala sincere na bitumba tobundaka parce que bamédiocre baleki mingi na bitumba tobundaka eza mutu mosusu ozokobunda na ye ozokanisa ke boza na ye ensemble or ke bozalaka na ye ensemble te surtout ozolanda mama donc batraître baleki il y a les agents de ANR na kati ya komba oyo bayaka kosala tomona yango na ntango ya Kabila mpe na ntango ya ndeko Félix ezokokontinue olie toluka tosauve mboka me biso tozoluka lisusu tozindisa mboka eza lisusu malamu te mais opération zéro rwandais eza na nzela parce que ezali obligation ya congolais nyonso lelo tomonake onaki mpese kuna barwandais basombi bamabele est-ce que eza normal biloko wana nyonso mboka ezali ya Félix ye moko te me mboka ezoko appartenir na biso nyonso lelo Félix akoki kozala aza président akomi millionnaire akomi ndenge nyonso tokoki kofinga na bareseaux sociaux tokoki koloba nyonso tokoki koloba mais ye akopase mais bakoko na biso na bana na biso nde bakotikala futur ya Congo eza wapi c'est à nous toorganiser maintenant mpona futur ya Congo matondo mingi mama mais balobi pe bino ba diaspora bayike bokomi pe na ngambo pe ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bozali ko soutenir ye lelo bopesi ye maboko nyonso azali kosala ye pa azali koya kotikela bino mwa moke moke oyo ezali pe kosunga bino alors bino botikeli ye mais na kotala penza lelo bino ba diaspora na lisu bokomona est-ce que bokomona pe ya mokonzi ezali epai ya Félix mpona banomination oyo euti koleka sikoyo na makambo ezali kosalama na parlement mboso akangi ebonga alobi Vital Kamerhe kokota te ezali kuna opesi mbwambo aboyi mpo basalaki liboso bango baobenga yango préliminaire sikoyo il faut définitive esalama mboso alobi Vital Kamerhe akoki kokóma na esika wana te sika makambo nyonso wana bino mpe bandeko na biso badiaspora oyo bozali na longueur d'avance bino sikoyo bokomi na ngambo ya Félix sika ekolo yango opération zéro rwandais tokosalaka yango mokolo nini ekozala kaka ya maloba to ekokota mpenza na exécution matondo mama omoni na kati ya diaspora eza na baopportuniste bato batalaka opportunité baza ebele yango na koprofite aussi nabelela bandeko nanga oyo nayebi ke babundaki aussi na bosolo awa ezali neti ndeko na ngai oyo général Ngando eza bakombata oyo babundaki na bosolo ozwi bametre bayina babundaki na bosolo baza baopportuniste te oyo bato base sakrifia bavi na bango mama oyokaka makambo ya kombo oyo eza bato mosusu bazali na bashop ekweya bato mosusu mabale ekufa bato mosusu baproblème ebele motu mosusu soki otali ye azokoka lisusu ata kobima na porte ya ndako na ye te akoma handicap likolo ya makambo oyo parce que bapoison babiloko ebele eza makambo ya baseki te eloko nga na kosenga na diaspora ou bien na bakombatant tolongwa na opportuniste surtout neti oyo ya biso ya Angleterre ndenge bayebisaki bino ote bazokoya il faut kosorganize wana eza baja bana mike eza neti balekeli bino mayele bamemi bino na mwa moko boye bakende ovandisa bino bakanga bino munoko makambo eza bongo te makambo eza carte sectable matondo mingi mama matondola yo vraiment bandeko makambo eza bongo te eza carte sur table ezali bongo baloba ya mwana mboka Koko Gina oyo azali bongo invité na biso ya mokolo mwa lelo mpona nini topanza mpoke na likambo letali république démocratique du Congo babundeli bozali bongo bayike lokola kilame jendeta lotaki etumbakane konto bokila lokonde fampekato toza na papa Patrick la Congo ya sika bandeko botelema bobunda mpe bamama ya moto mojali botelema mpo bobundeli lokolo mwana mboka tokobokela biso moke moke la suka likambo letali gouvernement bimi bino nyonso boyebi yango bomoni mpe lolenge kani Félix ayaki kuna na France bomoni ndenge nini na palais ya Élysée lolenge nini basabote baministre lolenge nini protocole akomaki kizengi sikoyo na bino bozotenir compte kolibere Congo camp kotika nanu makambo oyo esalama lolenge bango moko baza kokana po ete totangila bamikanda oyo tokolobela yango na mikolo mizali koya na source na bango sire ke makambo ezosalama entre Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe ezali kumoko soki to resir yango malamu te Congo ekei
Alors, bino pe boza la longueur d'avance. Espérons que boza pe déjà la ba mikanda on a la source au biso to ko développer yango na mikolo misali koya. Nini pe bozali kotala, bokonzi ezali penza la bino moko ba Kongomani, to pe bokonzi ezali siko na bapaya oyo balingi bakotisa bino so na boumbu koleka. Malobo mboka yo. Matondo mingi mama, eloko na koloba ezali boye. Omoni bitumbo biso to bunda, eza bitumba ebilaka. Toza bano yo bakoko ba prometa ki tokoya na libération. Na kozonga mwa muke, ngai koko jina na koko invisible tosalaki prison. Na asir bata otobimaki. Lelo na kati ya Congo, omonaki bapesa meme dati ya ferie pona mvuluzi kimbangu. Biso tobetaki prison oyo mvuluzi kimbangu abetaki nde biso toyaki koklotire yango pona liberté ya Congo. Ba autorité nyonso ya Congo bayebi yango pe bana bidaka bayebi yango. Eloko moko ekoleka na Congo te. Congo pe kozala divise te. Oyo baosala eza bamaskara. Ntango abilaka esi ebelemaki ekokaki na 2021 na kasho oyo biso tosalaki parce que ezalaki centenaire ya kimbangu yango biso toyaki kofuta prix wana. Kanyaka mwana mboka balobi bilo la koko jina bapesa bilo kanyaka bakanga bilo minoko peta ko bozongaka komba elala. Mama tokanga minoko te. Tokanga minoko te mama nanga. Tokanga minoko te. Toza babundeli o tobundaki toutaki na souffrance tondimaki souffrance kanyaka nga lelo navandaka na poto est-ce que salaire nanga na gagna na poto yo yebi yango kanyaka nini bakopesa ngai mpona nati kobundela mboka nanga mpo anga na botama révolutionnaire mpo makambo tosala même mouvement ya bakombate eza mouvement ya barévolutionnaire un révolutionnaire atika révolution te lobaki ofabriqué ozala révolutionnaire fabriqué. Nga naza révolutionnaire bisa o nga na botama mama nanga za viva bokendo tuna mama nanga même place nga na kola bokendo tuna na kola révolutionnaire. Donc jusqu'à présent naza révolutionnaire pe na kokufa révolutionnaire so tali statut nanga omona ngo ke interpellation à mourir pour son pays donc na kokufa po na mboka na ngai kanyaka ni ndoko ndodia mama est-ce que makambo eza makambo ya kanyaka matondo mingi mama matondo mwana mboka Congo koko jene wala asemboli alobi baliaka nyaka te yazali révolutionnaire akokufa bongo révolutionnaire to komo okela biso moke la suka mais oyano linga ite nalobi gouvernement ebimi bomoni yango iyo bache bilenge kasi botala genre ya bilenge oyo bache biso na ville province ya Kinshasa bino moko bomoni muto bache gouvernement ezate gouvernement ba gouverneur bazate eza ba nomination ndenge ba nomaka tout ça eza ba nomination ngai na ko préférer ba nomenga ata du PDG à SNEL ou bien PDG qui na kende ba nomenga un député donc ça peut pas tenir donc retenir te ozomona oyo wana nyonso eza ba distraction problème na biso ya makasi ezali il faut nde tovanda tosolola toyeba ndenge nini tobongisa mboka pe totambusa mboka kovanda bokosola na nani parce que soki kovanda kosola Félix auti kodribble bandeko na mikolo mileki ayebisi bango ete toza kovanda po tosola likamba Congo akei na Rwanda azongi bomoni makambo ndenge salami de Félix s'en fout mais soki kovanda ekozala te ngai na yebisi oke naza révolutionnaire. On va se révolutionner. Pour nous, Rwandais, c'est la révolution. Et ça, xénophobie, mais mangote que xénophobie. Mais ça, révolution. Pour nous, bomayo, yo rotika te okanga maboko, ba continuer ko bomayo ti aussi là. Ba rememango na ba infraction ya xénophobie. Mais c'est la révolution. Oh, biso nyonso il faut totele mato benga na bango na contre la révolution. Mais koko jina, est-ce que ozoyeba ke bandeko la biso ba wazalendo? Lelo ndenge eza na boye bakobenga na bango na mboka po bakomi kolobaki ba wazalendo baza ba congolais te bazali force moko étrangère oyo baye pona kobundisa ba Rwandais. Mama sikoyo ya biso na ba wazalendo eza neti mwa différent ngai place na koli na lemba salongo na station fina bokendo luka identité na ngakuna tovandi awa pe na bakombata bametre bayina toyebi ke ava metre bayina ya na poto azalaka metre élève ya capitaine na fuluta toyebi ye biso na biso bana Congo toyebani
yo bimisanga étranger ndenge ni soki kamere to lobaki aza étranger approuver ki nationalité na ye akuta na loi ya chani bango ntango bino bozoyoka yango fo bino mpe botelemela yango parce que mokolo mileki na utaye kotiela bino bavideo ya ndeko na biso moko na Nations Unies atelemelaki eloko wana mpe ya makasi lelo eloko wana elingi koyembama lelo na ndeko na biso akomi mpe kokanga bato boyoki bieke akangi Edi Kapel akangi Edi Kapel mpola nini mpo balobi Edi Kapel azosoutenir bawazalendo baza barésistant congolais bawazalendo baza bana oyo bayoki mpasi baza barévolutionnaire Edi Kapel azali révolutionnaire lisan ye nde abomba basekret ebele bakotika ye te aloba il faut te trouver wana mama en tout cas nayebi te makambo eza ebele ya kosolola mais eza na temps oyo sikoyo il faut tovanda na table tosolola toluka mboka ekende liboso donc okosolola banani mais ndeko Félix moto aza wana il faut apesa biso rapport et puis en plus biso topesa orientation par rapport ya vision oyo ya bitumba oyo biso tobundaki bitumba oyo biso tobundaki ezali te ya kovandisa bakamere ya kozongisa bato wana nyonso ezalaki yango te sikoyo bokutana na ye kan mpo ye déjà azonome gouvernement bientôt ekobima malgré tout baotiango croque à jambe tozoyoka awa ekobima me ekosala te tout ça donc eza nango ka bagouvernement moko provisoire entre temps ye ayeba ndenge ya konégocier na badécideur ayeba ndenge nini ya kokende babisika ya bakagame mpo bayeba koyokana donc biso tobundaki bitumba ya badécideur te biso nde badécideur mouvement ya bakombata nde baza badécideur moto akoka kodécide na place na biso aza te mais entre-temps bato mosusu entre-temps ndenge nalingi naloba plutôt bato mosusu bavandi bazosala na bango biloko bino sikoyo bokosola ye camp akobenga bino camp et puis boza combien oyo bozokende boluka bosola ye bino nyonso badiaspora bokoyala Kinshasa mpona kooriente obie bokotia délégation moko boye bokokutana barésistant baza na Kinshasa na baprovince kosola yango ekozala ya ndenge nini et puis yayokela bino matondo mama namoni ndenge omemeli yango omemi yango mwa mbangu biso tozoluka teke toluka ndenge nini tokende osolola ya yebi bitumba biso tobundaki bango nde ifo baluka biso ndenge nini tovanda na table bolokola bona ye autrement te soki aboyi na ye eza mwana na mwana bendala zwa mayele ti matondo tokomi na suka tozwi mpenza koko jina tosoli na ye bolandi mpe lolenge nini totuni lolenge nini yapesi biyano alobi soki aboyi koswala bango ekozala mwana mboka bendana na ye bandeko tosola likama mboka oyo tozosola mboka oyo eza ezwi eza likambo ya parti prité eza likambo ya république démocratique du Congo yango tozoluka bakongolais oyo babunda etumba nde lelo tosepelaki kozala vraiment na koko jina mpo toswanela likambo letali Congo biso totuni mituna biyano eza ya koko jina maloba suke mboka yo mpo tokabwala biso ngai nakosenga kaka na bandeko nyonso mo général Ngando maître Bayina Odombo Baboketu tozala ini mboka ezokokende me tosimbana bitumba tobundaki etikala na nzela te tokomisa yango ntina suka président Fachi oza président na biso président nde asangisaka ntango ya kosangana yango oyo ekoma tard te parce que soki ekomi tard eza neti yo moko ocreye révolution yo moko ntango ya kosangisa bandeko yango oyo tovanda na mesa matondo mingi ingeta merci encore une fois koko jina bandeko langa tokomi na biso pe ya la suka abeleli bongo bandeko na ye ndenge kaka nga lobaka ete lipasa langa ino ya se ante live maître Will États-Unis d'Amérique balia Ngando bozali bongo baike ba Patrick bakilame bakombata banso totelema biso nyonso po ete tosanga na liboke bino bozali na libanda ya mboka bipai biso bozali na ba South Africa la mboka ya Gilo Mpinga pe na Lompinga gi merveille kitoko pe ba mapasa la ngai bozali penza baike bipai biso tokutana tosangana toyokana tosolola po tobundela ekolo ya biso mbela pe epesameli na koko jina koloba ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ngonga yango yo benga bato tozali bongo baike twali na susi ete yo ozala ekolo
ebika po ete makambo nyonso la République démocratique du Congo ezala pole biso peza tozali na posa te ete ndeko na biso congolais to mokongomani nyonso amona pasi ndenge bazali komona lelo liwa ezali bongo koleka bato bali bongo kokufa pe tolingi lisusu te makila ya bakongomani etanga pe tolobi toboyi bobotoli bamboka na biso tolobi penza toboyi yango toali kobelela bandeko na biso bipai biso bozali mama Celestine na France bino bosungaka komba papa Mikael bo désespéré te pe bo abandonné te bitumba na bino na katikati bo telema papa Alfred na mama Clarisse bo telema Juka M le number 1 océan de la presse congolaise mwana mère de Bruno na Autriche bo telema babundeli bipai biso bozali ba mama ya moto mojali moto mozima mite ba pour mettre Angola lo bondi ya botard de bonheur itinéraire nyonso émission kokomela bino mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido et pourquoi pas maman Jacqueline Bonyoma les padres soda les padres molobeli ba mama missionnaire na plus tronde la mboka nita babe il faut kuyo moto ba koko ya Lumumba botelema bana nzezalandu bala ba patriage 57 patriage na ndimite ke mabota la baronio se kufa bana ya bakingotolo bana ya bampolo bana ba okito bana ya nzezalandu botelema bino nyonso ba pape nzezalandu tozongela komba o lolenge tozaki nango pamba te tokomi na virage ya suka ekolo wa biso ebebi ekolo wa biso etekami tozali na posa ya koina na te mutu moko ta yini Félix kasi nde makambo Félix akosala la mboka nde kopesa nkanda la bandeko na ye pamba te kobima lokola Yudasi okoteka bozu ya bandeko na yo okobebisa ekolo okotala te makambo makosala mabatu bakoloba ye azosala kindi atui mama jawa salamu alaikum na bamizilima nanga bisika loso bozali toteleme tobundele ekolo tika nanu makambo ya kokangaka bandeko na oba oyo bazali kotelema pona kobikisa yo tika nanu kokanga bikanga bato oyo zokanga balila ba valeur bayike pona kobundela ekolo bato bazali koya pende na lokwa bato bakopesa maboko balingi yo te balingi de babebisa yo pe bazangisa bino ata ko bolingo ya bandeko na bino pamba te pasi o na solo nango ko malamu te dollar mokei na 30,000 dollar 30,000 dollar 30,000 maye bimakate na République démocratique du Congo bimaka bobe na 1 heure 2 heures lotili kilozalaka te mais batu bakoyela batu bafuta kusakala babonnement makambo ezali te babone bazali bongo komonyoko tango babone ba consommateur ya énergie bazali kobika malamu te lobi bato bakoya kotikela bango facture babala kobeta bango mbebe kokoma na République démocratique du Congo bolongola badi progrès na makambe o bazali kosala po lobi bozali ko bokolo nde bato mabe oyo lobi bakosala kutu plus ke bawazalendo po bango bako bongola nde bino moko po soki lobi babiki malamu te to bunde tumba ya bolingo Congo ezali ya yo ezali ya ngai ezali ya biso banso to bundela baloki oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilomba tombola mongongo lobi ezali ba Rwandais nde ba ko bundisa biso kasi yo lobi Rwandais moyini Rwandais mobomi boni yo moko ozali kolia la ba Rwandais ozali kotelisa biso simbi sinini to bunde tumba ya solo Congolais ko kabonate muluba muswahili mungala mukongo tozali bongo batu moko to bunde tumba ya bosolo maloba océan de la presse pe maloba ya koko jina pe ababundeli nyoso la patrie ou la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits la chabienne na akene pe pasteur papi na Mont Carmel na aken que Dieu vous bénisse bye.